Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabana Nabiso. Voilà, bonjour, bonsoir. La grande famille de BBC Mpoï TV, bonjour, bonsoir. Et si que hommes libino partout dans le monde. Famille Libota, shalom. Ma grande famille, shalom Nabino. Et si que hommes libino partout dans le monde. J'espère que non, la grande famille, vous allez bien. Kota aimer, partager. Ceux qui appellent la liboso, s'abonner, kozala jamais dessus. Voilà. La grande famille, je crois, bon mon titre, bon mon photo et miniature, Nabiso. Famille Libota, j'espère que tout à kota la 9e épisode Nabiso, il y a film et il y a armes de guerre. Vraiment, ma cambezo bota ma guerre. Na oye bate sur les guerre mondiale, sur les guerre en déguenino. Donc à chaque tableau mikolo nyonso, guerre na guerre. Papa Alain Pekunali Kambounini na belle-sœur. Et Makamboyo, pardon. Alors, Bandeko, félicitations à la famille Libota déjà, Tobeti, dans le premier épisode, Tobeti, 100K déjà, félicitations à la famille Libota, vraiment. Objectif est toujours focus et tomatsaba vie, naba film et tozotala. Voilà. Les Péchalov, je vous aime, bonjour, bonsoir, ici que hommes et partout dans le monde. Toki Milakuna et pas tonto au place Mobutu la suprême. Aza pour jouer, deuxième saison, il y a Maïcha. Voilà. Bandeko, je crois titre bon mon photo ya miniature. Bandeko nyonso bazo fêter anniversaire na bango lelo le 13 juillet. Alors joyeux anniversaire na bino BBC Mpoï ou encore maman BBC na bino. Ba se plaira na maman BBC abotama le 20 juillet, c'est-à-dire souhait na bino, message na bino, vidéo na bino, pourquoi pas cadeau na bino et que ça la vraiment biso bien. Voilà. Bandeko, n'alba toujours que non, tous un objectif nabiso moko isa focus. Alors, ceux qui les camboisa sur les réseaux sociaux, Tozang s'appelle Koya, conseil lango analyse, vu que ceux qui les cambango pesa qui peut-être on a quand il y a famille Libota ou encore na quand il y a mon pécha, et l'ingor ça là toujours mbutu sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que non bisope toko zapete, bisope toko tourner page, j'étais ceux qui les camboisa na côté ba voisin to koya pe kolobi la yango parce que ya biso et pe la kamoto biso kutu to yaka na ndenge ya bien ko recadrer kaka. Alors to moni biso nyonso photo ezawana to moni ba artiste comédien na biso to moni Linda to moni na Michou to moni na mama na bango mama Loketo. Voilà. Na kuna pe ba komi obenge susu mama yenga. Voilà. To mona ki biso nyonso to yebi likambo ezoleka sur les réseaux sociaux encore o ezoleka entre Linda peut-être na maman nae Linda azai susu na SBT et pe sa bambutu ebele o eza propre disco regret na ngeza nini to mona ki Linda zoya na ba nzembo ya mbwakela kolandana na nini kolandana ba fan ya SB ndenge bazwa ko finga na ba commentaire ba otinele ba audio ya ko finga et tout et ça dit que non a komi ko ya ko répondre à travers ba vidéo, à travers ba nzembo, à travers ba parole pona donc et ça qui réponse na zo pesa bato na ye moko boye azolo baté. Alors vous allez vite comprendre que non o ezambwa ke là je crois tout ça là qui ngo ba analyse belé awawa. Alors to wane su ko comprendre tende comment ko maman BBC Linda o ya so sa na bato. Alors tozo e ba sous ce qu'on a minute o ya tozo ba je crois bon moni vidéo zo le kawana ezaya soi-disant Michou oyo a commis ce qui chef tene ce qui nini ngana bino to yebité en passant yepe siko na minute a commis ko répliquer a commis ko boire que la pe siko Linda
nzembo oyo azoyemba awa na video oyo eza nzembo je crois eza ya mama Mbiliabel eza ya mama Mbiliabel oyo azoloba ke non koyeba pe oyebi kolata te bongisa nano elateli na yo. Alors ngai ne nazala boye kolata elamba lorsque tolataka bilamba c'est juste tobombaka kaka nzoto oki olata ya cher oki olata so pe ya ndenge nini mais atolati pe ya moins cher l'essentiel obombi nzoto na yo. Alors nani Michou na ngambu na ye pa komi kosala banzembo ya nini ya mbwakela on dirait azo répondre Linda. Moi ça me dépasse et lekelanga makasi na ebité ba dieu belé to mona Linda na ko na nani na Michou et tout, c'est-à-dire que non ba kabwani, c'est-à-dire que non ba activer Michou ya que non to ki obutolingi to mono susu na Linda te ou encore ba activer à répondre pe Linda et à répondre Linda ou encore ba lobi que non c'est yena zami placé peut-être ya ko silimis ya ko vandisa peut-être Linda kimia ngana bino to yebite siko nani Michou na ngambu na nzembo oyo ya koloba ke no kolata pe oyebi kolata te o bongisa nanu elateli na yo nzembo wana ya Mbiliabel ya kala penza. Alors soki to lobi to kene na ba commentaire to kene na ba analyse belé oyo ba chroniqueur ou encore ba koni mama mususu ba sala pona ko attaquer Linda ou encore non que loba slogan na bango ou encore mo o ba utiliser ko bien ma finga mingi ba utiliser ka Linda ba utiliser ka pona ko finga Linda zaka ke no ayebi olata te zana bilamba te et tout makambo e banda kala e banda vraiment kala. Alors comment on appelle Michou ko bima ko ya ko bwaka nzembo wana ya ko bongisa nanu elateli na yo et ça c'est regrettable ya komona ke non Linda na Michou baza na problème te mais comment na Michou koya ko répondre parce que Linda na banzembo na ye ou encore na bambwakela na ye zaki e bana okende vers et pas maman loketo. Et lorsqu'elle faisait ça to bandoko mone pe bazo tourner ba théâtre ba film na Michou ba ça ba vidéo ensemble, c'est-à-dire que non mi beko ekwei et pas Michou na minute oyo po asala oyo azo sala ya koloba ke non bongisa nanu elateli na yo siko ngai nazo tuna boye tant que star, tant que artiste oyo moko mibengi pomba ya scène ata moto oyo zo pela sikoyo oyo ozangi moya ko boma yango. Donc pour toi ndenge Linda banai ko bima Linda abimaki lokwa mutu aliboma te Linda abimaki a répondaki mutu te ezaka juste banzembo to yebi keno banzembo musuza ya mbwakela c'était vie ya ba insulte oyo azozwa na ngambu ya ba fan ya SB encore ba fan ya mama loketo. Alors lorsque ba fan bazoa ko finga Linda je ne pense pas que non aibi ba fan na nyonso ou encore Linda ko ya banda ko recadrer ba fan wana peut-être elle s'est dit ya ko loba que lokola bino bozo finga nga na vana na mama na bino moi je vais attaquer directement votre maman tozo ça la analyse. Alors beau aimer beau partager tozo ça la analyse biso to yaka ko lobate ke no to bandika ke matake kitakite to pesi sujet to lobela siko to partager sujet ango ensemble to réfléchir ensemble na likambo ango. Alors ceux qui ont loba o finga ba fan et osa difficile. Alors Linda pour elle na mona ke no banzembo ya banai ko cha ezai banzembo mo banai ko kende straight et pas maman na ye ou encore mama loketo. Alors to yebi biso nyoso ke no na SB mitindo ezalaka ya ko finga ya ko dénigrer batu ya ko donc nde idéologie na bango pona nani pona star na bango abanda kotala mana ebite soki ekomama bongo soki YouTube bango akoma na nani na yeke no na catalogue na yeke no na ebite siko est-ce que zo ça la propre ya komona ke non Michou aye qui d'autre Michou akoya kolobela ke non bongisa nanu elamba elateli na yo koyeba ko pe kolata oyebite bongisa nanu elateli na yo. Ce que tu as envie de réfléchir, c'est Linda. Abwakeli Linda balamoko. Maintenant, na tuni boye. Sikoyo, lelo tomoni Michou. Abima ke pa dinana. Asalaka bêtise moko e pa dinana.
na matanga o bakutanaka et salaka mbutu sur les réseaux sociaux et après alongolaka bale wana kaka ke non c'est ma maman et tout donc a se justifier peka na ndenge na ya koloba ke non ezaki donc toyebika ndenge kendaka sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui nous voyons Linda zalaka pembeni ya Maman Loketo, c'est juste à peine lorsque kaka Michou aye makambo e bandakala. C'est lorsque Michou aye to ebi ke non déjà mutu bana ko salema déjà na SB ya koloba ke non oh Michou boy oh Linda boy et Linda leka kutu na émission je crois et pas Lekechuna et pas Ingrid Kabongo lo moi bongo à s'exprimer très bien à koloba ke non moi et ma sœur Michou tous un problème te et loko ezo sala ke non ceux qui te kozwa un problème ce sont des fans. Ba fan ba olinga obetisa biso mitu okomona koto ba lobelinga boy ok ba kepa Michou ba lobeli Michou boy et cela qui on dirait que non ngana Michou tozana ba guerre moko ya se mais on avait vite compris que non ba fan ba olinga obetisa biso mitu et on avait arrêté to bongisa ki elle est ma sœur et ngana tikali mwana ya liboso ya Maman Loketo bozo kalikambwana c'est-à-dire que non Michou tango akota ki déjà Michou azalika a virus. Pona lelo pe Linda abima za sou pembeni ya Maman Loketo to comprendre mbala moko ke non eza pe ne loko moko Michou a joué wana. Elle est aussi responsable ya lelo ata Linda alongwe, elle est aussi responsable. Maintenant question nangeza. Michou place a uta afinga pe mama wana, afinga dinana. Qu'est-ce qui manque que non ata lelo aza close na mama na ye Maman Loketo o lelo azo fula donc okotikala moumbu moko a vie ya ozo se rendre compte que non ya koloba que non maman on azo travailler na ye age c'est avancé un des 4 matins au kota na ye peut-être na libalango ndenge libalango za soki na poto et voilà soki akei bon mona te que non vie ya ye wana sami kende ne déjà na libala na ye o azaki pe pilier et pas Maman Loketo sikoyo soki lelo peut-être musala isusu yango pesi parce que ezo kenena kokufa Maman Loketo azotanda makala mingi te awa sur les réseaux sociaux parce que ba indice tout eza o ekokitisa ye na niveau moko pas comme possible et ça soni makasi ou ça et ça passe pour mwana oyo Michou na sens que non il est déjà Linda kutu ezamba la liboso to moni que non abebani na peut-être cheftain nae mais Michou abebana déjà comme pour dire que non aza déjà virus sikoyo soki akolinga que non abate la relation wana akozala siko moumbu a vie abando saka babiloko azo sala oya bimi pona nani pona Maman Loketo yepa ye a répondre sikoyo tala âge ya Maman Loketo tala âge na yo nani ako perdre ou encore nani ako bebisa sou caché ne makasi parce que Maman Loketo déjà ça la vie Maman Loketo déjà a joué déjà. Maman Loketo peut tokyo lo non a vendu ça déjà combo na ye. C'est-à-dire que non nenga zawana azo kende déjà na âge koloba ke non azo peut-être retraite na ye. Parce que yo zana no na makasi, ozana no na nini na carrière moulai. Au moins que nous avons mis déjà limitation. Il y a Linda kutu tozo comprendre parce que Linda nenga zaki wana Linda alongwe vu que non ba makambo eze belé. Oh écoutez ici et comédie Linda et qu'on sait que ça peut être comme la paye yo oh zo sala babulo makambo peut-être on a ngamu na yo Michou lorsque botambo la canal Linda bokenda ko sa ba théâtre la bino ba zonzingo wana ozaki pe mieux placé à koyebisa Linda boma moto chabo sabo c'est-à-dire que non muninga malamu azate muninga malamu azate tozuna nwana to chesiko mupanzi to kesiko e pa Maman Loketo. Maman Loketo ça sera jusqu'à quand yo batu o bazaka pembeni na yo soki balongwe il faut kaka ko banda ko finga bango c'est-à-dire que non toi tu es prêt ya ba guerre nyonso donc oza prêt à ko bebana na batu nyonso kolinga te ozala to benga yo indécrottable. Parce que titre wana déjà fongoli biso makambo ebele na film yana indécrottable total ki yana eza mutu oyo a changer kate donc aza incorrigible ba film to tozo tale pa Bellevue eza ba film moko ezo te ya bato
Est-ce que nani Mama Loketo vraiment au sepela lelo Linda na Michou basala ba guerre? Et ceux qui bato maele bakoloba ke non guerre ya Linda na Michou eza pona nani pona Mama Loketo. Tokomona nde yo. Tokomona Linda te tokomona Michou te. Et lelo o Michou akosala peut-être ndenge azosala boy. Lobi peut-être okimona bango susu na Linda. Parce que Michou elle est contrainte ya kosala ke non malgré elle est contrainte ya kosala nyonso obo senga e pour abattre la place à Zawana. Mais ce tobi que notre tocha Linda wana tocha Michou wana sur le plan artistique ya musala bo sala Michou a commis même pas na cheville ya Linda. Parce que dio oyo Linda ba beta ba film ebele ba beta na Mama Loketo na ndimite ke no dio wana Michou ko betango. O ye moko Mama Loketo bana ko benga Linda ke no fitir si la ndeye. Tokyo lo bate ngana tala kala. Film moko bo bazalaka, je crois Linda sa petite sœur naie, hein? C'était juste aussi en passant. On a pesa là nous pesa ko banda ko finga batu ezala ki vraiment penzate. Siko na omi tuna guerre o ezo pela siko na minicho entre Michou na nani na Linda. Ce qui te roloba to fongola lisusu poke bien. Linda na Michou baza na problème te na o répéter ngo lisusu. Et kuna bakena okuta na ba nani na ba zonzing baza batu ba osolati. Nini ekozanga ke no Michou pa loba Linda to kena ngo ka bongo talanga na zo battre la place na nga kotoyo to kena ngo ka bongo mena minute ba osenga nga na sa nini na répliquer. Siko o nyonso nga na kosala na koloba yo chakaka na se comprendre nga il faut na battre la koto to sala analyse mutu atikali mutu poto kyo ndima te kaka d'un coup boye Linda nani Michou pa ye abanda ko répondre abanda ko boakela Linda. C'est-à-dire que notre monde est sous ba vidéo au bazaki nango babane ko sa ba vidéo donc na semaine ata 3 fois 4 fois et on se disait et comment est-ce que Linda na ngambu na e a osa neti moi ba jeton ko na ngambu kotoyo et puis Michou aza kuna e kende ndenge ni makambo ngo peut-être ngana lobaki Michou peut-être elle a compris que non Linda za na makambo o ya monaki et c'est pelisa qui était o ya ko kota na makambo wana te mais même na Gatsby. C'est-à-dire que non, Linda, Michou a osé souper ni à Gatsby te, na Linda te. Parce que guerre en gros façon les autres des hommes na ke non, mutu akobima kaka mabe, mutu akobima sans sagesse, sans mayele, et ça kaka Mama Loketo. Parce que bazaba na oyo vandi na bango, tokyo lo bakeno ozaki neti chef na bango, mama na bango. Obengi bango ba bombo. Lelo ba manquement boy ça ezo honoré yote Mama Loketo ezo honoré yote makambu nyonso ezaka te ke no bo attaquer non lelo soki guerre eko pela na internet entre Michou na Linda eko honoré yonde te chango na mutu na yo ça serait jusqu'à quand belle vie mutu mabe pona mutu mabe Irsil mutumabe dinana mutumabe sikoyo batu nyonso batu na sepele kikutu na Lea Ndaya. Moi j'aime batu kwa ba Lea Ndaya batuni penza na aéroport boni mutu tel boy boni Mama Loketo boy aza bien na esengo nyonso à la fille de mon père aza mutu a polémique te parfois il faut savoir comment o balobaka keno koza na sagesse belé yango wana nani Lea salaki. Mais na katimini na soubasma nani Lea na silakore le kate. La preuve est que notre monde a sous Mama Kulutu Lea na SBT. Parfois il faut qu'on vive na ba semblant ya bongo et ça bien. Ba semblant ya bongo ezalaka ta bien pour na ko yebaka ko protéger, ko se protéger puis na ko protéger kaka makambo ndenge kindaka. Est-ce que vous êtes sûr na moni batuboye bosali ba analyse ya koloba keno Linda arrête avec tes trucs que tu es en train de faire là ba jetons au sala arrête siko bozui Michou bovandi sala bokotisi idéologie bokotisi siko lorsque bokotisa parce que kuna epa na bino eza bongo siko tango bokotisi bongo idéologie suka ya film ekozala nini parce que loko nyonso za na suka nango loko nyonso za na conclusion
Et conclusion, on a le non? La personne de Maman Loketo, yenda ko sambo, yenda zo bimaka mabe. Parce que ayebi ko vanda na batute. Azaki mutu moko boyeke non, ata Linda sali ndenge nini, a garder silence, et puis ayebi si batu bo répondre Linda te. Po, oyo nyonso oyo, bobo sana pete Linda avandi na mama na bino. Tant que ça na makambo mususu oyo Linda ayebi ya Mama Loketo o Michou ayebi te. Siko ne makambo ezo kende Mama Loketo aujourd'hui so moni peut-être Linda ye ba audio bimi parce que ça ba makambo eko bima nani akobima kaka mabe toko benga Michou mwana mabe toko benga Linda mabe mais soki totali ndenge mbana na bazaka pembeni no baz Linda za pembeni na yo. Ce qui monte à boiso pela tant que bana mike ou peut-être ce qui lelo ba komi ba acteur ba comédien peut-être yo zaki peut-être idole na bango o mona ke no ki mukolo moko o kabwani na bandeko na yo obo banda na space oye ko se confier na bana moko ba ye lobby awa siko tala sikoyo bukizengisien ndenge zo leka na batu oyo zwaki obwaki si batu mususu ozui honorer batu mususu tala sikoyo tout ça o balobaka nini confusion. La grande famille bo aimer bo partager tozo solo là to solo là to réfléchir le quoi batu parce que likambo bandeko soki ezaki peut-être ezana kan ya belle vie tokolala te tokomela te tokozala kaka tozotala na ba fenêtre. Alors, famille libota na osenga bino, soki likamba boeza, botika pe biso to ya ko défendre. To ya pe ko lobela yango, nga kutu na ofinga te. Na opesa nde conseil comme na monde ngo ndenge bozo kendele lango. Parce que Mama Loketo e bamba e fort e sopaye. Botala nanu irsi pechanga niveau. Botala nani Poutine niveau. Muto okende ko sala banani na poto bo azonga. Donc otala oke ko vandisa ba femme ba femme respectueuse Poutine wana Irsil Péchang azokende na ba Côte d'Ivoire azozo ba contrat ya kokende ko sa ba film na ba Côte d'Ivoire et tout ça omona otali dinana nde batu oyo ya sali nini andimaki ko kabwana na bango pona koya ko sala ki camaraderie na bana ya mike bana mike pe ba yebi ba faiblesse na yo yebisanga Pona nga na place ya sil na place ya Mama Loketo non yoka soni makasi na bebana na bandeko na nga boye bimisa bango mabe sur les réseaux sociaux. Il fallait peut-être na makambo bano mi balo yo zaki na bango pembeni bochana se boma penze za la tana subasma po ko bamba yo ko sopa yo na osala analyse pona koloba nini pona ko faire réfléchir batu boko bima boya ofinga Linda eza problème te. Michou yo ya bimi ayeko yebisa pe Michou na Linda ke non bongisa non lela telina yo ko yeba ko lata pe oyebite. Est-ce que Michou a un problème na Linda? Baza un problème na Linda te. Pourquoi Michou a bimi? Linda ba bilo connaît ba vidéo et tout ce qu'on sort abane ko sala abane ko kende straight et pas Mama Loketo pour ako répondre écoute ba fan été. Et lorsque il faut qu'on sala sage et lorsque Linda zo sala bongo bino boyebo fingiye ye pesi kwa ye atindize bomoko oyo e concerné Mama na bino. Mais Mama na bino il fallait la souple en esprit ya koloba te moi na oyo il faut na kenene boye po makambo na esila e kende mulaite. Mais le kola maele mukuse oza plus inspiré na mabe tant que non aux inspirations makamala mwezate. Parce que moto ndenge zo kena ko pela que ça n'honore pas. Ce qui place à boeza Poutine au kwesa mibeko bêtise ezala te et ça soni makasi. Et ça soni makasi. Bande ko vidéo wana bande on kenai ko mikomisa na gym vidéo na bo mona na kenai ko sala ko ta la place ngo ya gym na ko komisa et voilà tellement nazo peser ba poids na ngai mati makasi il faut na kita. Alors on a kenai ko visiter place ngo ya gym na tala ba mbongo ngo pe kuna ba osenga cher.
Non, il battu sur une sani. Voilà. Sous ba proposer nga na ki obeta na beta na tennis vu que na beta tennis kala na beta lorsque na zali na ba na okolo ba na ba quatrième des humanités, 5e des humanités na ndo obeta tennis na basket. Les bas sport na nga na lingaka. Alors c'est fait-il que ba poids nangé mati mais faut vraiment na kita malgré moulai mais il faut vraiment na kita. Alors, père y a ba petit a senga na kende na gym. Alors yango na bomoni vidéo wana na kene kota la place na komisa pour na gym. Ni na on sala tour ya salle ya gym et voilà. Après na kene pe kota la terrain à tennis, quoi faire et tout et là maintenant je suis dans l'embarras des choix. Na futana na gym na sala tennis ou comment je sais pas là. Bosunga la grande famille. Voilà. Aimez partager bandeko tozo solo la kaka. Maman BBC na sala analyse na ya réflexion et puis na télé la kaba anti-valère. Moto oyo bandeko makamususu ifo ko yoka kata soni. Et là, il y a boki bobé ni bandeko please et bima libanda tetika la kaya biso pardon. Et c'est li. C'est quoi yé maman zo monate. Yé maman loketo maman yenga zo monate. C'est par ici maintenant dès que ça là que peut-être que non Linda abibisa ba audio ou encore Michou petango azo sala yango pour akosepelisa maman loketo koto PCC katimini na Linda tikaka na kende nango ka bongo parce que monde yango kenda bongo. Linda nga na koya ko bwaka boye na bwaki na nga boye na sepelisa bango mais yo kosilika na yo te. Mutu atikali mutu. Confiance moins, confiance zéro. Confiance zéro. Voilà la grande famille. Je crois na komiko chité. Beau aimer, beau partager. Ba open na beti libaku. Excusez-moi, pardonnez-moi. Sorry. Eza musala nazo sala. Vous comprendre la grande famille. Alors c'est au moins ça. Total la paix combat ngo guerre ngo nengezo kende. Biso kuna bino koto bozana ba guerre ya bino yako sambwisa bino. Biso koto total ande film ya armes de guerre. Makambo ngo yango. Alors, je vous aime bien la grande famille. N'a rappelé Soubino anniversaire dans le 20 juillet. Michou, est-ce que Azo Salango na mutema nyonso ou encore babé banaki na linda te abeti kati na linda na sepelisaka parce que koto il faut ka kosa eloko oyo so sali to kovanda te po linda nani Michou ndenga zawana soki alongwe pa mama loketo okende wa peut-être otikala kana bazonzing po mona makambo yango. Alors eza ba makambo moko boyekeno bino bolinga kofinga bo arrêter nano hémorragie oyo po ekobamba bino. Et que bamba bino ya bato ba comprendre que non, c'est-à-dire que non boyaka ko finga ba irsi péchanga ba poutine wana ba dina na pamba po mutu po oki obana obeba na bato boyete ezala ta mutu moko 4 5 bato liste ezo bakisa makaka. Bisous bye là-bas la grande famille, je vous aime tokutani bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure dans le monde et partout au Congo, c'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banana Biso.